Ok, natia awa nano ekweya te telefone oyo mpo makambo ya telefone nde makambo. Ok, allez bakongomani boza awa tosola ata de phrase tosola ata likambo moko ata mibale bongo te bandeko na nga, parlons un peu kaka pour quelques minutes toza na semaine leo mokoni ni mercredi. Ok, toza par semaine, toza na semaine, toza na jeudi, toza na jeudi na vendredi po semaine ekanga on peut avoir des surprises parce que politique à Congo tala kaka ba surprise ko ya nango pe lobi lisusu pe vendredi, mais lokola toza mercredi après intervention ya Muhindo lobi na ensemble donc na parlement non oui na parlement donc namoni bakongole nyonso baza ya kosepela nyonso ya kosepela na bao babundisaki ruberwa te na bao babundisaki ruberwa bango nyonso baza ya kosepela ce qui est malhonnête ezaki baoyo babundise ruberwa te nde baosepela koleka bao babundisaki ruberwa, c'est ce qui est malhonnête Congolais nalobi boye mboka wana yo soko obundeli yango te na obundela yango si vous ne vous battez pas pour ce pays bokanisaka nani ya kobundela bino Nzambe? Non. Nzambe n'a rien à faire avec ça. Nzambe apesa bino intelligence, apesa bino courage, apesa bino nyonso ya kosala bino moko. Se bobundeli mboka wana te bokanisi na obundela ngo ba politiciens. Pas des politiciens, ba politiciens ba obundela bino te. Ba politiciens baza kuna na ba agenda na bango moko basejaka na ba agenda na bango. Président de la République baza kobundisa Ruberwa, président de la République akei na ye kosala COP na ye na Brazzaville. Ake no sola na sasungo sota nenge sasungo sumbalo lisusu akokotela ye makambo ya ba concertation. Oui. Asisi kolia ba concertation, asisi kolia kuna na un monsieur qui mange dans tous les assiettes. Ya on a tele ba photo ya Félix ngana bine muto aliaka comme ça partout là. Bakoye ba yo na bizaleli. Muto aliaka dans tous les assiettes. Tala ba assiette nyonso Félix aliaka na kati. Ça veut dire que c'est un homme très instable. Oui, un homme qui mange comme ça, c'est ce genre de comportement à ne pas afficher. Boye bat batanga ba art de la guerre. Biso totanga ba art de la guerre. Nous pouvons lire les gens par leur comportement. Certains comportements que vous affichez sur Facebook, je peux déjà dire quel genre de personne que vous êtes. Yango mona biso tolakisaka ba comportement nyonso te. Eza ba comportement mosusu o to bombaka. To bombi penza. Boso monanga masawa nasali matanga. Nasala matanga te na osala matanga ningini. Eza faiblesse parce que nga nabundaka déjà nabundaka awa so na yekoloba matanga na ngai bokobanda kofinga bawei na ngai etu bokokotisa nga pota na motema. Ça veut dire que ata naza na matanga na koya koyebisa bino jamais ke naza na matanga na komela ngo nga moko kaka na lelinga moko sima na zongi lisusu na Facebook brave face na ekosala na osala tough face to sala combat. C'est comme ça, on n'expose pas tous ces faiblesses. So exposer ba faiblesse na yo, ennemi akoyeba kotanga yo. Ennemi akoyeba quel genre de personne que tu es. Et côté nini aoki ko frapper yo parce qu'il y a déjà ba faiblesse na yo. Botalo montre quoi Chilombo. Partout il passe, il mange, on lui prend les photos, partout il passe, il mange. Vous savez c'est quoi ce genre de comportement? Ce genre de comportement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas loyal, il mange dans tous les assiettes, OK? Ça veut dire que Chilombo a sa loyauté. Chilombo, c'est quelqu'un qui ne respecte pas des deals. Au moins, il y a deal nae. Ça veut dire aliaka partout, akendaka partout, qu'on négocie partout, aliaka partout. Vous vous rendez compte quelqu'un qui marche dans la maison de tout le monde? Regardez-moi, c'est le même comportement. Quelqu'un qui marche dans la maison de tout le monde, à cause de la camarade ya mutu moko te. Jamais à cause de la camarade ya mutu moko. So za na camarade moko aliaka na banda kwa batu nyonso. Chaque weekend akenda kolia na banda kwa batu oyo, chaque weekend akekolia na banda kwa batu oyo, chaque weekend akekolia na banda kwa wana, azali camarade ya malamu te. Pourquoi? Parce que tango akenda kolia kuna, eza na masolo babeta kakuna, o ya participaka na kati, o peko, et cause alpe masolo ya yo babeta kakuna ya mabe. Oui. Un ami qui mange dans tous les assiettes, là, ce n'est pas un bon ami. Oui. Ça veut dire déjà, déjà ba comportement ya liaka partout na basani nyonso. C'est quelqu'un qui n'est pas loyal. Ce sont des, écoute, boy munde la sala psychologie pour nanini. Parce que les gens qui comprennent la psychologie peuvent lire les comportements des gens ils peuvent lire les genres de personnes que vous êtes dans vos comportements de tous les jours. On n'a pas à être, Moutazan a besoin que la magicien te pona aye bisayo qu'est-ce que tu deviendras demain.
Botala bato bakosaka bino batangaka maboko bato. O atangaka maboko bato akoyebisa yo lobi okoma nani na vie na yo. Il s'agit seulement oyebisa ye kaka quelque chose ya vie na yo et il connaît déjà qui tu es, d'où tu seras demain. Les comportements de la société aux alliés évoluer, batalaka, comportement ya lelo. Comportement ya lelo dans 5 ans, 10 ans, 20 ans où vous serez demain. Bakoyeba déjà ko prédicte yango. On connaît les comportements de bayeba mutu na ba comportement na ye. On connaît oh azali fille légère, oh azali fille azali dure, on connaît. Nase sabino que à partir de babizali ya chilombo, ce n'est pas pour rien bon na kabila liaka pamba na balabala te. Parce que ezana ba comportement moko boye olingi te mutu akoma trop familier na yo. Oza ko lia, oza ko fungola ka ba minu, oza ko seka, oza ko tafu na bazoka, oza ko sa interview, oza ko tafu na bazoka. Ça ce sont pas des comportements dignes. Eza maka mususu basala kate. Éthique babenga oba éthique ya vie wana. La plupart de vous les Congolais vous n'en avez pas. Gisèle Mouej, mbote ma sœur, je suis tes émissions, en tout cas, coup de chapeau maman, en tout cas, coup de chapeau, toke na bango kaka boy ma sœur. Tout est nana botu Ivi dada, Ivi tout. Ouais, il faut que ça bango ke, biso tozande na mayele, nous ne sommes pas dans les futilités buzoba pamba, tozande na mayele, nous sommes des femmes très intelligentes, et nous sommes des femmes très capables, oui. Nous ne sommes pas les femmes, ya mama kakaboye, ba mama kakaboye. Non, nous sommes des femmes très intelligentes et très capables. Oui. C'est un peu ça. Siko, anyway, nabande koloba boy. Batu yaba fachi béton. Namoni semeno bo diminuer mouke. Toyeb sa kibino, nous allons vous éradiquer sur cette page. Toko éradiquer bino na Facebook. Parce que tout ce que vous faites ici, c'est du bruit. Ba mususu boza nan ko résister boza vraiment il faut tout le club antibiotique mususu omoni sili soka za ko résister parce que ba sili ya lelo ba koma ko résister kisi ba lui ba sili ya lelo na ba pese ya lelo ba koma ko résister kisi ya lelo ya ba pese bino ba ndambu na botika li wana boza ko résister peut-être il faut to longola bino pena boto teta bino na misapi oui na place ko tia bino ba kisi to teta bino pena na misapi. Kala tete ko teta bino. Tozo se la bino calcul, ne vous inquiétez pas. Bientôt là, ça viendra. Il faut to teta bino. Bon, si la penza qui likambia fachi béton, et si la penza na Facebook. Parce que si là. Biso peut-être aussi si bino te, parce que biso bandem sa bino déjà des fois so kala que fachi na bino za aventurier. Vous venez de le comprendre que fachi na bino za aventurier. De toute façon, dès le départ, le messie, il ne va rien faire. Oh, Azo Sala, mais lui-même, il vient de vous dire, nakati interview na yautre, nakati ya makamne yautre koloba, il y a pas longtemps, aïsi bino ke aoko sala l'autre côté, parce que batiye bakale. N'est-ce pas, makam tobando sabino yangwana? Que le messie, il ne va rien faire. Il ne peut rien faire, il ne contrôle rien, il n'a pas l'Assemblée, il n'a pas le Sénat, il n'a pas le gouvernement, il n'a pas les affaires étrangères, il n'a pas les ambassadeurs, il n'a pas les gouverneurs, il n'a pas l'armée, il n'a rien. C'est là où on devait, tout ce qu'on discutait sur des bases, vraiment, base, il y a solo, boza kusala kaka makelele. Fachi béton, azo sala. Bon, il a fait quoi? Parce que lui-même, il vient de vous dire que, moyen ça les alliés, parce que, partenaire, kangie, niembes. My God. Shit. Donc, Alexis, des ans, raboui. Bino, fachi béton, botika azo sala. Tozo expliquer, bino, tozo la bino, preuve, nyons, ok? Ako sala te, parce que, institution, zana maboko na yete. Fachi béton, tuza kudenda, tuza kuza, tosuki wapi, fachi yemo kwa sabino. N'est-ce pas le monsieur lui-même vous a dit ça? N'est-ce pas le monsieur lui-même vous a dit ça qu'on vous disait depuis. Parce que vous n'êtes pas intelligent, nakati ya sentiment, ya tribalisme, bokoti kaka makambi ya fachi béton, bakongole ba kufa na bakongole ba lingi, mokontina bina zana contrôle armete, et loko mokote il ne contrôle rien. Lui-même, il vient de vous dire avant-hier que moyen ça les a été parce que partenaire bâti Niembes. Bosco biso makamalo to bando sabino depuis ça fait déjà 2 ans. Bon moni siko. Boya osenga pardon. Bino bata fachi béton. Bao baza ko résister on a lokwa basili o elingaka et résister basili ya mikolo ba koma évoluer ba o résister. Bona baza ko résister bazo sala moi ba vidéo na ko seka lokola bato ba ko ina vélo. Vous n'êtes en train de ne rien comprendre. Fachi azongi sinde Genève D. Fachi azongi papa, ozolo banini? Yo za silia teti il faut to bimiso pe na maboko to teta yo.
Oh, vous comprendre te. Et ça stratégie à Fachi. 2 ans après stratégie, 2 ans après, on continue, on go ça sous stratégie. Stratégie pour ça, non, parce que ça fait 2 ans, on ça le côté. 2 ans, on est lequel au sali le côté. 2 ans après, les sous, on a stratégie. Pour 2 ans, les sous, les cacarabo. Dans la stratégie, on a y a sentiment, Fachi béton. Fachi yazako yibanaye, bino bozo koganga Fachi béton, parce que lui, il y a ebi kazana nyembes. Kabila tie nyembes, moya sa les ate. Siko nenge zali wana donc conflit ekoti, donc crise ekoti tellement na bango, na bata FCC donc siko donc mutukutu te ko sala lisusu. Donc fini ba conseil des ministres, soki ni nyoso fini na nyoso na mai. Au moins ta wana babande ko kosa biso ke ba osala ba conseil des ministres bango na lokuta, ba bi ke ba ko sala na bango lokote parce que conseil ya ministre wana nyoso yokota na kaka beto nyembes. Bata FCC soko babimi wana bakei basali meeting na bango bakoti nyembes. Lobi susu bayo la so conseil des ministres. Tant ba conseil des ministres baki wana babimi baki bango FCC bakoti nyembes. Donc rien ne se faisait. Et là comme côté. Et Fachi il était conscient, il croyait quoi? Bata kabila bayo ko accompagner Fachi. Yo za conscient makambozo sala bazoba na yonde baza conscienté. Toi tu es conscient que bakoya ko accompagner ka yo jamais. Les gens là ne sont pas là pour t'accompagner, rien du tout. Yo ko réussir mandaté dans 5 ans, oh bango ba échouer pendant 18 ans. Tu blagues ou quoi? Nana wa yo sali sayo. Mutute? Mais toi tu étais conscient que ko sala manango bongo, mais lokolo négocier kaka olia, loko boza ozai kat na bino asuka bolia. Deska to komaki. C'est ça. Bosiko yo na sana braza, kuna Nairobi okendaka kuna yona kamera. J'invite nanu soki bu Genève bokendaka bobebi si Nairobi bokei président Nairobi akei kuna yambi bino nakasi kutu président Nairobi siko azako seka lisusu abi lisusu bato lisusu bazongi lisusu kaka na makambo wana lisusu yo wana Brazzaville lisusu les messieurs qui mangent dans tous les assiettes comme des habitudes de manger les foufous. L'État est parti encore chercher bato bakosali sabino koyoka bino kopesa bino ba conseil. Quel pays de merde. Tous les jours, on doit chercher des concertations, des gens qui vont venir vous aider à faire la concertation. Tous les jours, à ce temps-là, le peuple congolais a ça la nini. Peuple congolais a kokufa, bana ba okende classe T, parce que ma na gratuité, bon c'est ce que ba pesi no gratuité. Gratuité partout na Congo bana baza ko tangate. Bana ba otangate. Bomoni bana ba osa bazo sala ba revendication na bango libanda. Bana mike ba ko tambola ba ke no sa revendication na ministère. Fachi béton. Yewana na Brazzaville, a kesu suko bonde la sasu. Mboka nini oyo. Donc le monsieur, il ne sait rien faire lui-même. Dans un pays là où même il y a des conflits internes, il y a pas un leadership. Vous voyez le manque de leadership? Leadership abota makana ngote, ba forma kamutu. Vous attendez? Vous qui on vous dit toujours que leadership, you are born with. Non, personne n'est né avec le leadership. Leadership, ce sont les skills que tu apprends et que tu développes dans la vie pour savoir être leader. Leadership, abota markanangote. Lui, il s'est pas formé. Il n'a rien fait pour nous la leader. Arrêtez leadership, ezali koyaka kokofanda koliaka ba fufu koliaka ba otambolaka ba tapis rouge, voilà le leadership. Comment expliquez-nous un peu? Comment est-ce que batu bazana azana conflit interne? Mais il ne peut pas s'imposer comme un leader koyeba kokamba makambuna. Il faut tambola na mboka. Il faut toujours ba kena ko lukaka ba intermédiaire, ba lukaka mais c'est quoi ça? Ça c'est quel leadership ça? Tu n'es pas un leader. Vous êtes leader parce que leader a s'imposer. Leader a s'imposer kalobaka enough is enough tozo kende boto mais de toute façon aux appels leader aux appels yomoko yebe siko zo kende te ça veut dire quoi nana wa Holanda yo c'est ça Fachi veut se faire leader mais yemoko yebe siko zo kende te nana Holanda to na Holanda ke no so pa biso na mai to Holanda yete balanda ka leader ozona aza visionnaire aza courageux quelqu'un qui a tellement du courage aza tellement na courage aza ko pesa bino même envie bolanda ye. Peut-être moko yemoko azana doute mais courage aza ko bimisa na miso ya bato bino moko bokolanda ye. C'était comme Mamadou. Vous avez vu le courage que Mamadou avait? Mamadou azaka tellement na courage yemoko azako babi vraiment na front oyo tozana ba Rwandais belé parce que talaka ka bato oyo nyonso ya masi koto oyo ya ba Masisi ba Ruchuru koto oyo ya ba Beni ba commandant nyonso batie koto oyo ba Nyarwanda. Mais Mamadou ner litutu Mamadou liboso kaka zo so baza ba extraterrestre c'était Mamadou apesa biso courage apesa biso nani espoir.
wana de leader. Donc leader ayebi ke comment ça s'appelle? Ba risque ya courir ezali, mais leader aza kolakisa bino kaka brave face, aza donc courageux na elongi. Metala fachi ye mo ndenga sana. Est-ce que elongi wana eza ya courage be elongi wana eza ya fufu na matamba? Tala elongi wana ya fachi, eza elongi ya courage, eza elongi ya courage te. Tala matama. Encore mikolo matama esumine na komi lokola babakisi ba pombe mibale onde aza kolia ba pombe mibale a tellement matama ye minene na ba mbebo komi mike. Wana nde leader abandi koluka siko ba solution mosusu. Talanga makambo bato. Mais je vais dire ceci, bino bato ya bemba. Bino bato ya bemba, boye bisa bemba boye. Omoni Kabila za muninga na bino te. Kabila za en face soda. Vous comprenez? Ba en face soda, ils sont très méchants. Bano basala ki en face soda. Baza bana imité mamabe. Bomoni Kabila nenga zali wana. Kabila zo luka siko mutu akoboma. Parce que moni banana basakara biloko muso ele kaka baona kata mitu boye. Ça fait longtemps abomite. OK? Kabila zo luka mutu akoboma, mutu ya sika. Omoni abomele bino general na bino soki general na bino auto kokufa wakala mingi te soki defe kayimbi. Siko azo sentir mutu mususu ya koboma Nikolo. OK? Na bakanda na yo onengo Chilombo asali babuzo bane oyo. Chilombo aza na sécurité, ana mwa sécurité tokolo bango ndenge wana. Bemba, yo za wano za en sécurité. Na libumu wana na makolo wana ya brancard wana. Oza na sécurité. Bemba, kalate Kabila ko boma yo. Bino bolimo msala ba partenaire a Chilombo. Bolimo msala ba partenaire a Chilombo asika. Kende ko meka suputi. Bemba, yo d'abord yo, Bemba, yo zali parmi batu o batinda la muka ezwa nanite, ezwa pouvoir te. Parce que tout le monde connaît que Martin Fayulu inde a gagné qui ba élection. Moutinho soit yebi. Mais calcule comment qui est pas Kabila nini. Est-ce que je dois donner le pouvoir à ces gens, à Martin Fayulu qui est avec Bemba derrière et Katumbi? Surtout Bemba. Toi tu crois que Kabila ngaka pesa pouvoir na mutu oyo azana Bemba na simanae? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Sikoyo, Bemba nde atinda la muka et raté pouvoir. Bemba. Oui, Bemba nde atinda la muka a raté pouvoir. Parce que jamais Kabila kokai kopesa sa pouvoir na mutu oyo azaki na Bemba. C'est clair. Ahi ozwa Chilombo zoba po ayebeki akomanipuler Chilombo. Oui. Ayebeki batu lokola ba Bemba baza lokola ba danger pona ko vivre na bango pembeni ya pouvoir. Il connaissait ça. Voilà Chilombo. Yo wana ngaki nozwa Bemba lisusu. Bemba ko masko Bemba. Yo ngoke nozala partenaire ya Chilombo. Chilombo azo sacrifier yo. Yena Kabila balimba sacrifier yo. Parce que Katumbi lokola zaka musika, Katumbi aza musika et puis Katumbi azali mutu lokola mbwa kopale. Katumbi lui il fait peur à personne. Katumbi akobangisa nani? Katumbi akobangisa mutu te? Katumbi atali mo talaka Katumbi. Est-ce que Katumbi peut faire peur? Katumbi est loin là-bas. Bemba yo mtoza wana na Kinshasa wana. Kende kokoma partenaire ya nani ya Chilombo. Yo ndo koleka. Yo kala mingi te avaba December. Yo ndo soso ya pembe oyo Kabila kolekisa na December yo. Oui. Kende osala ba blague wana. Boko kende ko salisa Chilombo. Boko yoka yango. Kabila ko boma moko na bino. Po omoni Kabila ninga fani wana bozoka ntiasa zoba na bino. Bomoni Kabila asa yuma na bino. Boti ka Chilombo asala makamu na yeye moko. Nazo ebisa bino kaka bona attendre sali. OK? Parce que Kabila va chercher à faire peur pour la makambo oyo bolakisi oyo. He's gonna want to make a point. Akolinga asala bomona yeke c'est lui qui est encore au contrôle. Et ce qu'il va faire, ça sera pas gentil. OK? Donc Chilombo, yo lokolo lingi ko kufa yo mokote, olingi sacrifier baninga na yo parce que yo zandoki. Chilombo zandoki basa ela kaye ba ceremony na Chilombo kina kuna otie ba mabolongo na Yesu kina église. Chilombo asala ka ba ceremony ya bandu basala ka basima bandako na bakata ka basoso ba mitu, basala ka ba biloko na ngona mystique. Wana kosa kabino.
Asi a sacrifié ba oncle na yenyo so ba kufi wana na présidence bomisi bango. Siko ya otika la wana azoko kasko mutu akolia en dehors ya wana. Mutu akolia eza Bemba. Bemba Chilombo alinga lia yo. Chilombo alinga lekisa yo. Meloko akolekisa yo lokwa Kabila so luka ye alinda lekisa yo. Bemba osi ofandi na yo wana olembi na yo déjà comme na yo déjà un cowboy fatigué. Fanda na yo wana munene leki yo déjà makolo komi déjà brancard fanda na yo Bemba parce que le so ki bébé lio etali yo obimi na prison après 10 ans po ya okota bavantir su ya Chilombo zela Kabila kote ya bino bokende bino batu bozoke ngomisa la ba partenaire ya Chilombo bino nde boko payer makambo oyo. Oui, c'est vous qui vont payer ça. Continuez à aller là-bas. Maman Fachi Béton, semaine oyo, na semaine passée. Hey, maman Olive, alakisi bino, mama waroho. Maman Fachi Béton, malheureusement, au moins côté na bino kuna, côté na bino batamayele bazate, côté na bino batamakelele, nde baleke ebele. Vous comprenez? Bomoni ngata unazalaka côté, ta unazalaka tozako sala ki combattant opposition oyo. Boyebi ne bandoko zongsa Olive na ligne. Boyebi ngena zongsa Olive na ligne combien de fois? Na no zongsa pena Olive na ligne, Olive abungi osala ta ba 1 année 2 ans abimakate obi ba 1 année demi. Oui. Mais siko côté na bino kuna. Nani ako zongsa Olive na ligne lelo? Nani ako zongsa Olive na ligne mutu te? Olive obanga bino te. Tala kuto Olive azobanga bino te tia ko bina niveau. Donc asimbi bino atie bino musapi na derrière. Makambo Olive aza ko sala bino ezali code, ezali langage codé. Omoni biso to abata este. Ngana mutu wa este. Na batu mingi bata este te, bakola na este, bayebi ba comportement batu wa este. Olive lembe akola na este. Olive lembe, donc ayebi, toyeba ni biso nisona ba comportement. Mutu wa este akoza la zoko lobate, mais ata lobika ka, soko lobine loko lobika, yomo comprendre ja, alobini na kati wana. Mutu wa este akoza la lobi loko te, mais omoni kaka mwa ba comportement lobika ki deja, makamuni ni azako loba wana. Ok? Donc, Olive, toyeba ni biso nyonso, na ba Olive, na ba wana nyonso, na ba nyakeru, toyeba ni na bizaleli. On n'a même pas à dire des mots, on se connaît dans les comportements. Ok? Donc, makamwa, Olive azako sala batu bata Fachi Béton siko. Azako te ba umusapina derrière. Oui, Olive azako te ba umusapina derrière. Normalement, ce qu'elle est en train de dire aux autres, ce qu'elle est en train de dire à ces gens, il est en train de me dire que première dame n'a pas fake news. À partir de là, Denise a fake news. Oui, a fake news. Parce que news, n'a pas news na semaine nyonso leki. Kaka ye moko soki mama waroho. Yet mama waro, yende a régner donc news akangi news côté nyonso 4 coins nyembes. Mama Haro, ye na ye kaka. Ayeko la sabino ke, première dame na bino Nyakero, aza fake news. Oui, et puis Nyakero aza vraiment fake news. Aza fake news. Po elo mwa malonga Nyakero asala kezate, Nyakero asaka nini ya malonga? Nyakero asaka, nini ya malonga Nyakero asala? Soka si afandi wana bimisi mwa babursi na mi bale misatu, atie longine wana ya mawa wana, akosa nini, na ba hagi kuta pesa kabatu, hagi, omoni ba yambi wana asala kawana. Eza kumona eza fake. Ok? Parce que Nyakero aza tellement fake, na ba yambi na ye, et mon arreza fake. On se connaît par des comportements. Oui. C'est fake news. Nyakero aza fake news. Nde loko Olive ayeko sabino. Ayeko sabino que première dame na bino wana zali fake news. Ok? Aki donc, ce qui est même grave, elle est partie même dans le, soi-disant, et pas yaba Nyakero. Kukune ska babenga kasoki walungu. Aketi walungu kola kisayeke yo awati epa ina bino moko soit disait pas na bino moko oza fake news ti awe pa na bino tala mutu ala kisi penda oza fake news nengwana fake news ake ya tamboli na este atamboli na este atamboli partout pona kola kisa bino ke première dame na bino aza fake news. Oui, Nyakero aza fake news. Oui, Nyakero aza mutu ya este mais Nyakero atena ba 2011 tango Etienne Tshisekedi ayaki kosala soki ba élection ya 2011. Vous savez que Nyakero aza mutu ya este, normalement so oza mutu ya este, oza na capacité wana quand même ya ko communier, ya ko solola, ya ko yebisa bandeko na yo o convaincre bango. Soki penda boza convaincre bino moko na politique na bino, c'était à elle de venir de convaincre les Congolais là-bas.
tala beau-père nanga, tala asala ba lit combien de temps, mais ya ebi ke beau-père na yemoko, lit neza yemuta lokuta, parce que bango bazaki na kata famille, na ba ebi ke babande ko lia, bakambia lokuta, ba ebi ke ba okosa mobutu. Ayeba ki yango. Lorsque, soko koteka tomate yaya, tomate na yomoko, il faut yeba koteka tomate. Yoko fanda boyete na kati ya zandu, oza na tomate fande liyo na mesa, eza kotula, ozoko koteka tomate na yote. Non, tu dois savoir vendre ton tomate. Si on a côté tomate, ça veut dire qu'il y a un problème avec ces tomates-là. Hein? Nyakero, dans 2011, akoke koteka pe, Etienne Tshisekedi na este. Akokate. Parce que ça fake news. Nyakero, ça fake news. 2000, ba élection, tu koleka awa. Soki kamerete. Soki ba djembela kamerete. Ndebazwa ki ata voata na este. Ndebazwa ki ata voa na este, te? Kamere ndake ndeko pesa bango batuna ya yense kuna. Parce que bazo avoite, yo nyakero soit disant zali mutu ya est. Comment est-ce que tu es incapable ya ko mobiliser battu pas inabino soit disant? Hein? Parce que vous avez fake news. Hein? Nyakero za fake news. Comment est-ce que pas nabino ko mobiliser battu pas nabino? Pona koteka ta mobile na yo moko, tomate na yo moko za nango na bizano. Eh? Bomno wa ba mama bateka tomate na bazano ndenge basala ka makelele. Tomate yo, mama, soko lambi soso yo kobima na tomate yo. Tomate yango yo tomate yango. Ozoko bima kuno zoka mama zoko betelo lisola tomate. Oyo baka kuna nde tomate bien zali. Ok pe kuno kuti bo tomate yango ya malonga ezati. Mais tellement mero na ko convaincre yo nde tomate yo nde yango akokitela yo ti ba prix. Okosomba tomate wana. Nyakero zana ba tomate na maboko boy. Ya Tshisekedi nde tomate. Akokoteka Tshisekedi na eti. Akokoteka Tshisekedi te. Mama waro penza ke kuna lakisi ya bina eke yo za fake news ti epa na bino moko ti awa na walungu oza fake news ti kangana lakisa yo ngeni bateka ka tomate. Oui, mama waro aiko teke la biso susu tomate aiko teke la biso susu tomate nde kanambe. Bon, de toute façon aiko teke la biso kanambe te parce que kanambe akozonga ka jamais azolinga oyo miteke la siko biso ye moko miteke la biso ye moko la biso ke ya za produit ya bien aoteka la biso tomate na mais malgré ça Olive pe ayebi aza conscient parce que Olive okola na este oyebi ndenge biso bata este to se comportaka batu wana nyonso bozo ke ngotala wana ba village wana boyebi ke baza na internet te baza ba inconscient baza na eloko te. Ne vous inquiétez pas, il y a des députés qui vont faire le travail pour dire à ces gens de ne pas vous voter. Vous comprenez? Bazali, lorsque le temps viendra, il y a des gens qui vont dire à ces gens de ne pas vous voter. Au moins, dans le village, on a besoin de wana. Village, activité zalakate. Village, activité zalaka, moko na village, ezako sala sexe. Il y a un moment, na village, babota raming. Parce que na village, courant zalakate, maye zalakate. Na village, batu balamukaka 6h, 5h, basi balamukaki. Parce que ce mois, yepeli, village, balamuki. Village ba kenaka mbetu déjà 18h molili ese koti village ba ke kolala. Activité na village ezalaka te. Activité ezalaka na village sexe. De activité moko kaka ezalaka na village. Boke kolala bosali sexe bolamuki lobi na tongo, bomemi bangombe libanda, botoki mai, bolie, bolali boke susu kolala sexe. C'est la seule activité. Donc, na village wana, tant boza na batu ya lokuta o bino bosu bosomba ba député na bino na parce que bota ndenge Marie Olive Lemba tambola ki na kuna na Kivu. Akenda ki azu ba député Marie-Ange Mushobe kwa a descendu là-bas na Katana. Azwaki batu lokola ba Marcelin Chishambo. O azalaka gouverneur ya kala ya Moyibi ya PPRD. Yenda kende ko accompagner na Nyangezi, azui Mwami Ndatabai, le grand collabo de tout l'État. Mwami Ngweshe nde wana Ndatabai, azali mutu ya PPRD. Donc azui bango bauti Kinshasa. Akitisi bango na ba village na bango po bakende ko préparer batu wana avant. Ko eno préparer batu ko kosa ba villageois boya mama fulani azako ya boyebi ki akabaka lokola kabaka boko zo apel chance ko kabela bino yo soko zaka na kata village oyoki ki activité moko zo salama activité kaka moko peut-être parents yango esalamaka peut-être mukonzi moko ko leka wana mais les gens là c'est par curiosité ils viennent, ce n'est pas parce qu'ils sont tellement bêtes. C'est par curiosité ils viennent faire parce que dans le village il y a pas d'autre activité à part faire le sexe le soir et faire les enfants. Il y a pas d'autre activité. C'est parce que fulana zo ya bako yela bango koyoka parce que chance ezali ke bako kabela batu maputa, chance ezali ke bako kabela bino soki kamwa enveloppe, tout ça bako yela bango kotala. Est-ce que cela fait ta popularité là-bas? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Est-ce que cela fait ta popularité là-bas? Pas nécessairement.
Vous prenez avantage des gens qui sont inconscients dans les villages là où il n'y a pas des activités, les gens n'ont rien à faire. Donc, bah, ici, il y a kaka opportunité, zali ke bako kababa saki aloso, bako kababa t-shirt, talaka kuna ba village, ba t-shirt ezate, ba mapute ezalite, ba yena bango koyoka. Yokanti po ba yeko yoka, ça veut dire que ba voter yo. Olive Lembe, o mata o kita, ok? Soki kaka 2023 lobi ke ozoko ya, soki kaka toza na candidat mosusu yeba ke okomeka, mutu te ako votaka yo Olive Lembe. Olive Lembe, tout le monde connaît que tu es une sorcière, olokaka na butu. Na tongo na Bible, yo na butu olokaka. Tout le monde connaît que aza sorcière, moi son aza ndoki, aza ndoki. Tout le monde connaît ça. Parce que ye wana bandi ko kosa bato bandi ko pesa ba enveloppe tout ça qui va voter. Nous sommes les gens, les Kivusiens sont les gens les plus hypocrites du Congo. Nous sommes les gens les plus hypocrites au Congo. Nous on peut s'asseoir ici avec toi, on va parler toko yoka yo toko sala yo lokolo za mutu boko très important. Maintenant to ba sa moko ngazali solo musu. Yango moni kuna para biso na Kivu kuna batu mingi to bomana na karuho parce que oye bate de toute façon kuna to bomana ka susu te to ma bomande batu mosusu o ba yebi biso te parce que biso toza ba hypocrite to ye to fandi na yo toza ko seka toza ko lia yo kanisi yo soko za Kivusien to yebizali na biso te yo kanisa ke bato pena balinginga yaya balola mukongo okolia karuho okolia karuho. Donc, Olive yebi ki ba blague wana za kosala, ezali propagande. Elle connaît, elle est consciente. Que na Kivu, jamais les soso, plus jamais. Elle est très consciente. Que na Kivu, bako votaka les soso te. Jamais. Bakabila na Kivu, plus jamais. Elle est consciente. Mais ce qu'elle est en train de faire là, elle est en train de faire propagande ya image. Vous voyez, propagande ya image, c'est pour faire croire aux Congolais, au bazali banda ya Kivu. Et puis, propagande ya image pour faire croire aux gens que azana na popularité les sous kuna. Et puis pour na ko provoquer mama na bino o ya sika fake news Denise fake news aza ko saba propaganda pour na ko tumbola nani Denise. Oui, mais ba yebi ke kuna bakozwa ka susu eloko te, bakozwa ka lisusu eloko te. Batu mbongo ya PPRD wana baza kuna na Kivu wana baza minoritaire bakozwa ka lisusu eloko te. 18 ans après, qu'est-ce que vous allez montrer quoi aux Congolais après 18 ans? 18 ans après, qu'est-ce qu'il y a? Ata miracle, les sous. Donc, bon, ça soit après 18 ans, on a mis sur Bosalaki, boyamba la ko pesa ko sala miracle. Miracle ko uta wapi. De toute façon, ngai na kiko zala ate pona obundisa Olive Lembe, parce que, mwana bundisa Olive Lembe, tango tozaka na nukubiso nso ko bundisa ka, tanke ba combattant, ok? Mais si ko fachi aye na mwasi na ye, ba ye ko pesa bomba beki. Parce que ba comportement ya Olive Lembe oyo ezali dû ya buzoba ya Fachi. OK? Fachi nde apesi bango ba beki basala makambo ba osala lelo. OK? Donc ngai lisusu na koyate ko bundisa ka lisusu Olive pona na tia bino bata Fachi beton poa. Parce que bino bata Fachi beton Olive aza ko sala bino nde buzoba aza ko sala bino. Bino nde ifo bo bima boya ko gérer Olive Lembe. Oui, parce que Olive Lembe azande ko tia bino misapi na derrière bino de bata Fachi beton atiena mama la bino Denise Nyakero misapi na derrière azako yebisa bino ke Denise aza fake news, Denise azali fake first lady. Voilà exactement azo yebisa bino ke Denise azali fake first lady, azali fake première dame. Oui, et puis oui, Denise azali fake première dame, aza vraiment fake. Denise aza fake, ata soka azako sekozo mona aza fake. Ata soki azako kosa na lokwa azoke mawaboye ozomona ke eza fake. Tout ce que Denise fait est fake. Rien que Denise fait est genuine. Et ozoko mona ndre bimi na motema na ye. Elle est tellement fake. Et c'est ce que Olive est en train de vous montrer, que votre première dame azali fake news, azali fake première dame. Si vous n'avez pas encore compris. Mais ce qui m'étonne, nakati ya ba mama Fachi beton oya basi ya makelele oya bazanga mituna makolo les femmes sardines sans tête il y a que le corps bazanga la kati ya mama sardine bazanga mitu hey mama Fachi beton les femmes sardines, les femmes sans tête, elles ont seulement le corps yoka bango mama Fachi beton et Olivier wana zo la sabino misapi to ba vidéo pe to moniter ba vidéo pe na bras de fer to moniter non, vidéo à bras de fer to moniter. Maman na bino première dame na bino fake news. Azako futa tala ba journaliste mikolo nyonso. Futa ba journaliste. Auto ko pesa ba journaliste $100,000 aw. Po basala soki soi disant, basala soki
babenga onini basali soki séminaire ya bajournaliste wana nyonso kolinga kosomba bango ti bajournaliste wana nyonso apesi $100 wana babima sikoyo baya kodefendre ye mpo na makambo ya Olive ndenge atie misapi na derrière mutu te nani akosala face na Olive lelo nani akosala face na Olive na kati na bino wana nyonso bajournaliste ya lokuta oyo baza kopesa tala ndenge nani ye Nyakero asombi bachroniqueuse bakonifuati ya Europe Dani Bokombe Dani Bokombe wana nyonso basombi bango na Denise Ika de Young soki Ika de Young yokana no kombo Ika de Young mutu mwindu me akomona Ika de Young ipare soki papa na soki mama nenda zalaka soki japonais soki nini moi mutu métis komona Ika de Young bapese komba ba japonais kuna na Japon akoki meme kotambola te ba japonais ngana japonais po ba japonais bakobengana ye ba métis ya lokuta o ba kokosa so ba ko sala so influence na kata Kongo za métis ba na ba Amerique ba mona ba métis aba zaka ba noir métis ba considérer ka ete parce que Obama zaka métis moi papa mama mundele mama mwindu mais Obama na poto na Amerique ba benga ka black man ba métis ya Congo nde ba sala biso bisakata aza métis bapesi kombo kuti ya mundele soki bapesi kombo soki ya bapesi kombo ya ba japonais po basala influence trafic d'influence comme ya mutu Ika de Young congolaise mama para moko congolais soki naïbite soki papa soki mama bapesi mwana kombo ya Ika de Young quelle confusion dans ce monde mwana naso ake na Japon lelo amekolo bakomne Ika de Young bakokimisa ye po ba japonais balinga biloko wana te ba japonais basakanaka na biloko wana te yo nani who's your father mama na mama papa ndo nani oyo ebakata kombo na biso ya monene bo nde ba journaliste oyo nani Nyakero asombi sombi ba journaliste wana ba journaliste sans impact et sans idéologie ba journaliste ba chronifuati sans impact et sans idéologie les femmes sans tête ba sardine Nyakero sopi mbongo kanisa bia soki nazwi mwa ba ataki kotoyo ba chronifuati oyo ya internet oyo bako ya defendre nga wapi bango babatama ba nyonso ba hotel melanani ba hotel mela Olive Lembe Olive Lembe mwana mwasa na teti ya kosaka na teti mwana mwasa na za teti pona kosukisa Olive Lembe il faut za ba missile pona aussi Olive Lembe faut za na ba dernier des missiles po Denise aza teti omoni bana lokwa ba Denise ba lokwa ba Denise ba bana oyo babota makana ba sperme ya ba cotisation donc mwana na za teti donc teti ya kosaka na te oui omoni bana mo lokwa omoni bana lokwa lokola nani Olive Lembe donc zemi ya teti zemi ya ekotaki na tembe teti mama aza na mobali ya batu zemi ekoti ya tetu mama komi mobali ya batu na osa nini zemi ekoti donc zemi ya offrande sperme ya offrande baka ya ndam bana na bazaka tetu pozwa penza boye Olive penza obamba ye donc obamba ye penza donc moko po afanda calme eza grave siko kuna na kote na bino kote kuna ya ba mama Fachi Beto boko ka Olive po modèle Olive azoya wana boko ka ete bosala ka makasi biso toza wato otala bino Olive akosakana na bino alambi bino asambusi première dame na bino asali ba blague biso tozala kaka totala ngana osima nanga Olive Lembe te Olive Lembe yo sala no makamuna yo ngai nakosokipe na yo Olive kaka tangu kaka tokoma na ba 2023 kaka soki na meki komona yo na scène politique Olive Lembe 2023 kaka Olive Lembe soki na moni yo kaka na scène politique Olive Lembe na 2023 wana oyo tangu na nyataka wawati Olive oebit tu te souviens na nyataka yo na sina nyataka ata ba 2 fois boye o disparaître ka kingwe buka na yo ata ba ina ne o disparaître ka boye na ozona 2023 oko sentir soko na meki omona ilongi na yo kaka Olive Lembe oko sentir mais à partir de awati de 2023 tika ba mama Fachi Beto ba gérer yo OK parce que combat o eza ya bino na ye bino ba mama Fachi Beto na ye Olive bobuna nango bino na bino OK
eza combat entre bino na bino bato bokende kosala coalition bolia ensemble donc bino na bino bobundana nango ok eloko ndenge naloba mosusu awa ezali ke en tout cas badepute en tout cas toyebi te soki bakomi kolamuka parce que parlement nde ezalaka nde boye parlement nde esika badiskitaka makambo oyo ya eza important ya mboka badepute oyo soki mpe balamuki sikoyo bakomi kocomprendre makambo nzambe asunga bolamuka nzambe asunga bolamuka muindo alakisi penza ke qu'est-ce que ça veut dire être un député les intérêts de la nation d'abord kotia d'abord ba intérêt ya mboka d'abord bino papa fachi béton mais muindo atei binoti vous voyez comment est-ce qu'on défend la nation c'est comme ça on défend la nation ndenge muindo alakisi bino ke ba defendaka ne mboka nde boye ba defendaka mboka tena ba slogan ezanga mituna makolo fachi béton bazo sabino makamususu ya venir ya mboka etu fachi béton o banyamulenge baza bandeko na biso fachi béton bozati na ba professeur soki professeur mata soki professeur soki nini ya demulu mo mitu esalaka bien te ngoni ba papa na balu ba kale po ba jeune balu ba mikolo yo bazande na problème ya rage ya ba mbwa ba papa na bango bando kolia liboso ba rage wana ya kala wana ekota na bango de bima na DNA donc ba oya sika oyo bazana ko souffrir na génétiquement transfert wana ya barage ya bambwa batata na bango bande kolia parce batata na bango bande kolia bambwa ebele basupu ya bamilu tala batata wana nyonso lokola bambata wana nyonso batata wana nyonso ya bademulu wana balia basupu ya bambwa ebele barage etonda baona mitu papa na professeur tala makambo azo kolinga ko expliquer biso tata wana wana ke niveau ya sauce ya milu elekaki mingi na moto tala mwana lokola muhindo a expliqué abeti yango da pa Robert a tombé tala makambo esengo te kaka bino bata idepes bokoya kotia lisusu mwana wana muhindu bokoya kotia kaka baru na nzela na ye bino kaka oui bomoni c'est ce que nous appelons les hommes c'est ce que nous attendons des hommes congolais c'est ça c'est ça nous attendons des hommes congolais tous ça besoin bimbali ya ba congolais soki ata bazaki ata 50 kaka ya pamba bongo nakati ya ensemble tolge bando sepela les hommes qui s'imposent qui disent non lorsqu'il faut dire non qui connaissent qu'il y a des risques mais je dois les dire non likambo ya minembo tango ebandi boy nana mwa ba jeune dame nanga ba sous-marin bana se mai nazala mwa ba jeune dame belé surtout ba jeune dame na ba tonton mosusu batu nanga ya base ya mai bazalaka na bango bakendaka ba sous-marin boko mona ka bango jamais na ba public ata bana public ba tiaka jamais makambi ya ba politique mais ba kota kana ba se ya mai kuna ba yela nga ba information na petite nanga moko ya se ya mai ta makambo ba minembo ebimi boy petite na bengi kuna na Bukavu kuna po Marcelo yo to mona ki gouverneur na mutu na yeso ki ya ministre ya intérieur ya Sud Kivu sous-ministre bongo nani ba vice-ministre ba ministre de l'intérieur provincial bango ne ba yaki ko sala ba proclamation ba keneme kotika ye kuna Rubero mwana nga wana petite nga wana ya se amai wana abengi kuna po asola kana mwa ba autorité kuna lisolo eza ndenge nini boko sala makambo boko tia kalete yoko batata wana mikolo les cowboys fatigués les Congolais qui donnent envie de vomir dada omoni dossier aussi comme musika vraiment comme musika hii dossier ilishafika mbali hii dossier vraiment ilishafika mbali bazoba babolole dossier comme musika tala muhindo kuto alaxibino ke dossier na kuto eza même pas dossier musika eza dossier kaka ya manipulation c'est Rubero qui voulait faire seulement l'influence a influencer batu akosa bino peto bokende kana likama kaka nenga wana na Bukavu kuna babisi biso ke eza dossier de GC comme musika ekomi musika wapi place nini bota la sika dossier yango ezalaki dossier yango ezalaki kaka manipulation kaka ya Rubero ye moko na maboko na ye tala kaka makambo yango so beto lala epongi de Rubero alekeli biso kaka boy shoko kuna na Bukavu batata wana minene wana batata mibimba ba dinosaures ya ba fatigués les hommes paraissaient même dans leur façon de réfléchir dossier aussi comme ki musika nde wapi ozo expliquer biso te musika ne wana bato wana nyonso ya Kivu wana nyonso bakoma baza soit disant na gouvernement bato wana ya Kivu wana soko soleni ba makambo ba Rwandais yo kanenge balobaka dada makambo wana ba Rwandais za makambo ko eza très difficile
Très difficile comment? Comment est-ce que c'est difficile? Tala muhindo yewana abimisi Roubero na poisse. Très difficile comment? C'est très difficile, ou bien c'est vous qui sont en train de manger avec ces gens, ou bien vous êtes des incompétents, vous êtes des paresseux dans la tête, vous êtes des paresseux intellectuels. Vous êtes des paresseux. Vous ne voulez rien faire, vous ne voulez jamais faire face à quelque chose. Vous voulez qu'on vous appelle le leader, alors que vous avez une capacité à leadership. Oh, dossier à Banyarwanda, on est dossier très compliqué, hein? Très compliqué, ça veut dire quoi? Tala muindo yana lakisi Alexis Roubero ake likamweza nango compliqué teza Roubero ndaza ko manipuler ngwa lingia koti sango pe toke nango pe ba congolais kaka wana. Les gens qui ont décidé de vous amener la peur et la manipulation, et on vous fait peur, on vous manipule bino pe boké nango kaka wana. Vous savez combien de Kivusiens ba Kivusiens ba benga les sous-souté. Les Kivusiens qui m'appelaient avant pour me dire, oh dada, il faut faire attention, les Rwandais tuent les gens là vont te tuer, tout ça. Les hommes m'appelaient pour me dire ça. Mibali. C'est ce qu'on appelle les hommes. Les hommes chez nous, vous savez, dans la société, les devoirs d'un homme. L'homme en général. L'homme a que 3 rôles à jouer dans la société. L'homme, c'est un protecteur. L'homme, c'est un éducateur. Et l'homme, c'est ce qu'on appelle en anglais provider. Quelqu'un qui vient au besoin. Ok? Si vous, les hommes congolais, vous n'êtes plus les éducateurs, vous n'êtes plus les protecteurs, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez que nous vous respectons. Y'a on a respecté à binote? Bien, mon angana zana respect mbali. N'a respect à binote? Parce que, dans un pays là où il y a plus de protecteurs, vous attendez qu'on fasse quoi? Topé ça non respect. Y'a un boya ça n'a toujours binanga. Moi nazali mal poli, moi naza mal poli parce que je ne te respecte pas. Yo tata mo bimba, ozako ya koloba makambo ezanga mituna makolo. Ou lieu o adopter langage ozali ferme. Oye continue biso to se sentir à sécurité. Oye continue biso to la qui quand même nous avons des hommes qui vont se battre pour nous. Hein? Vous venez nous dire ici, oui, toti kakaka, makabango comme musika, tu sais, les Rwandais sont très malins, ils sont très intelligents, ils sont en train de gagner ces guerres. Olingi toyo fandanye toyo kayo. Toyo kayo, mais vous n'êtes plus des hommes. Mukolo boko ozongi sa mabindi na bino boye bake, pardon. Mukolo boko ozongi sa courage, ok? Ça veut dire, boye basus ko assumer ba responsabilité na bino. Ya koye bake, les hommes sont des protecteurs, ce sont les éducateurs et ce sont les providers. Ok? Les gens qui viennent aux besoins. Wana neto bando respecter bino lisusu. Until then, pas de respect. Pas de respect. To banda ko respecter bino te. Bino na bino tala biso lelo to koma na front to koma la taba pantalon to bunda. To la taba pantalon to bunda bino bobata bino baseba kiti. Les hommes congolais m'appelaient, les hommes qui vous m'appelaient avant. Dada, ça l'attention Oyebi ki ba Rwandais ba bomanaka. Toi tu es un homme, tu m'appelles pour me dire ça? Mais quelle horreur. Quelle horreur, quelle honte. Toi tu es un homme, tu m'appelles pour me dire ça. Ah non, mon kilango est changé. Si c'est me baluka nefu, lokwa ba Kongo baluka. Si c'est me baluka nefu ko, donc si c'est baluka koma nefu. Donc biso ba mbasi nde to koma nefu. Ba mibale ba koma sisi. Donc biso nde to koma olata pantalon. Mibale mobimba baza ko banga. Ah dada, ko oyebi ke ba Rwandais ba bomanaka, ba bomanaka. Tellement que les Congolais, les hommes congolais, je ne comprends pas. Ba mibale tala kutu muindu ala kisi binoke makambo eza makambo ya kobanga te eza manipulation. Les gens là ils vous connaissent que vous êtes des peureux. Il a seulement utilisé l'influence pour vous faire peur. C'est la peur que vous devez qui doit vous quitter, la peur doit quitter les Congolais. Peur il faut longwabino. Bobanga nini kokufa? Parce que bokufa kakaka. Vous avez peur de quoi? De mourir? Parce que nous allons mourir. Tolinga ngote tokokufa na biso kaka. Ba oyo kutu babane ko benga ngali boso ko bisanga o dada sala attention ba Rwandais ba bomanaka. Na yebi ata 4 na bango déjà basi bakufa. Bakufa na ba insécurité kaka boye, ba kote bango na bandako ba bomi bango, ba mususu bakufa na buzoba na ba malaria, ba mususu bakufa na ba crise cardiaque. Mais bano benga mi koloso, oh dada sala attention ba Rwandais ba bomanaka. Bosko yo kufa ndenge nini mon frère? Tu es parti avant moi comment? Buzoba kakati. Kobanga, les Congolais ont tellement peur. Les Congolais ont tellement peur et c'est la peur qui vous garde là où vous êtes. Parce que Rwandais aza elo côté. Na sabino mikono Rwandais aza elo côté.
liboso na zaso na menacer ba Rwanda na menacer bango batindela ba video ndenge na menacer bango batkanisi ke bakotindela ba commandant na bango bazala kuna na babeni ba Butembo ba faire nga peur ba commandant na bango bakotindela nga ba message kuna a partir de ce que bazala bon ngoma na ngoma ekuta na kateme mutu na mutu akuta na kamukolo ko ya okomona ngabi na ngombo zanga chance passe na za kuna te passe na za kuna bongo kima déjà ba minu wana ngena kimza bino déjà depuis kala ngaba na tindi langage miske tama tinda langage miske bazongi susu babandi ko sala kwa ba négocier. Non, parce que balingaka ne bongo ko intimider batu. Ce sont les intimidateurs. Bazana elo côté. Rwanda azana elo côté aza mutu ayeba kako ko intimider batu. Ko la kisayo ki akiko intimider obangi okimi. Tala ba député nyonso ya Muindo aza député ya Kivu. Oui, mais aza mutu ya Nord Kivu. Tala ba député nyonso ya Sud Kivu. Ba député nyonso ya Sud Kivu va fandi nye baza ko lobelo côté. Elo bana ngo tonton mokabi ba député Sidi Kivu musala bango ko sala kaka ba déclaration na ba radio locale. Est-ce que ya ko sala ba déclaration na ensemble boloba ke lokote. Bo fa na ensemble na bolobi e lokote. Nazana audio moko ya tata moko bo ya mushi, auti ko lobango clairement alobi que vous savez que Rouberwa dans ses propos il y a quelque part là où Rouberwa a dit que la majorité des gens qui habitent à Minembwe, aujourd'hui, on doit, la plupart de la majorité des gens qui habitent là-bas, bamushi pas comme majoritaire kuna. Biso bamushi toki no sani na Minembwe. Na Minembwe zepa na biso toki no sani ni kuna tokupoto kuma majoritaire kuna. Toko fala na Minembwe te, bamushi bakina ba Minembwe zali bamushi oyo, basala peut-être ba va et vient ba commerce. Mais mushi au longo epa inaye, pour kina kufana na Minembwe ko sani ni kuna. Non, les bamouches ils habitent pas à Minembwe. Parce que omoni bato bazala moi baza ba malin lokola ba diable. Balingi sikoyo ba seme zizani désordre na kati ya confusion ba congolais baba nda ko yeso ba congolais ke ba mouchi na ba rwandais toza biso nyoso ndenge moko. C'est ça ils veulent commencer à faire maintenant. Parce que c'est sorti de la bouche de Rubero. Qu'il y a beaucoup de bâches qui la plupart la majorité bah tu peux passer qu'on a Minembwe ils allaient ba mouchi. L'autre les bâches ils ont leur propre territoire. Ils peuvent pas aller habiter là où ce n'est pas chez eux. Ba on fa na kuna na Minembwe ndenge ni ba mouchi. Ba on fa na Minembwe ndenge. Ko seme confusion, ko lobake, ko ba congolais ba ko kanisa ke ba mouchi na ba Nyarwanda baza batu moko. Ko seme confusion pona lobby ba se faire passer siko lokolo ba mouchi. Tu vois ça? Vous voyez ça? Mais les députés bâches ils sont là-bas au parlement. Ils ont entendu, bayoki ndenge Rubero alobi makambuana. Mais aucun d'eux ake kuna kosala bras de fer na makambu Rubero auti koloba kuna. Parce que lobby baba na ko faire biso nso passer ba mushi lokolo ba Rwandais. Ou bien ba Rwandais ba komana se faire passer lokolo ba mushi. Parce que toke ne tozonga. Mutu soko zali mutu ya STT, oza mushi te, oza batu ya S, tolo par exemple mingi batu ya Est. Soko za mutu ya STT, surtout mutu ya Sud Kivu. Soko za mutu ya province mususu. Soki Munyarwanda za koloba ou bien mushi azali koloba, ba langue mususu ebele ataki havu. OK? Ba soki muhavu za koloba. Soki mutu ayebi différence entre peuple wana te. Parce que bango nyonso ezaka ba langue wana ya barara, kurura, ugende urudi, uromere umurumurumwa. Ezaka ba langue ya ndenge wana. Soki siko mutu aza musika ayebi te ke oyo ezali mashi, oyo ezali kihavu, oyo ezali kinyarwanda, akosala confusion. Batu wana babanda koleka sikoyo partout esika bayebi bango te, baza koloba munoko na bango baza kokosa batu ke bazali ba mushi, bazali ba havu. Oui, c'est ce que Rubero a dit là-bas. Ba député, ba yoki makambu Rubero a lobby, mais basali semblant. Ba député ya Sidi Kivu lokolo baza mamibalité, les hommes sans couilles. Bakokite ko telemela Rubero koyebeza makamwana lobby za ya lukuta. Maintenant, c'est nous encore qui vont venir faire ce travail-là sur Facebook. Alors que vous êtes devant au Parlement là-bas, c'est le travail. On vous paye pour défendre ce genre de causes, la population. Mais vous n'avez rien dit. Regardez-moi ça là. Voilà les hommes que nous avons. Merci vraiment Muindo. Bravo papa Muindo. Nemahanga. Et pas ça bamushi babenga kanzambe. Babenga kanzambe namahanga. Tobenga kaepe tobenga kanzambe nini pana biso. Nyamuzinda. Nyamuzinda kulinde baba. Nyamuzinda kulinde. Nyamuzinda kulinde Muhindo. Nyamuzinda kuhinde. Ce sont les hommes congolais comme ça que nous cherchons. Pas battre ba fachi béton, pas ba traître ou ya Sidi Kivusien, ou ba fani na parlement ba lo ba kelo côté, pas ce genre des hommes là. Nous ne voulons pas ce genre des hommes. Ba mibali ya nengo nande tozo boy.
Ba très na bati na bata jalelo ya ba fashi beton ba mibali ya bongo nde tozo boya to sala ba besoin ya ba mibali o bazali donc ba courageux eloko mususu na ngena rappeler awa peut-être na ko ya ko sala video mususu ya koloba maka mususu parce que on a kotisika ko kotisa boyebi ke Museveni na parlement ya ba Ugandais Museveni alobi na parlement ba Ugandais ke bazali kotonga ba balabala e kokota na DRC e ya na DRC donc epai na biso baotonga babalabala ekoconnecte kuna Uganda ekokota ti na babeni Butembo na Ituri pamba oyo eza makambo ezali discuter na ensemble ya Uganda mais na ensemble na biso qui discute cette histoire est-ce que d'abord est-ce que ensemble na biso ebiki makambo oyo Museveni aza kodiscuter kuna eza pona d'abord Museveni aloba na makambo ya ndenge wana deal wana est-ce que c'est comment qui déjà na mboka na biso na ensemble na biso ba discutaki yango ba moni ki ezali favorable qu'est-ce qui s'est passé pour Museveni asala banani ya ndenge wana nous le peuple nous voulons savoir ezali droit na biso toyeba il faut ensemble yebisa biso pour Museveni asala ba déclaration ya ndenge wana est-ce que makambo wana ekomaki déjà epai na biso ba approuver yango sur quel deal Museveni akolinga kotonga balabala ekota ti na Congo deal nini wana c'est quel deal nini quelqu'un qui se réveille ba Uganda babi ba kotonga balabala ekota na Congo mais tosoka eloko moko te kote na biso tosengi ba député peut-être bolu kana numéro ya muhindo na tunana muhindo soka sayo ki makambo parce que kote na bango kuna kote na bango babeni ba Butembo babeni ba Butembo kuna zepa ba muhindo toyo kana no soki makambo oyo ekomaki déjà na parlement soki na parlement bayokaki makambo oyo soki na parlement ba approuver makambo oyo c'est quoi le deal nini eza entre ba deux pays wana pona ye Museveni alobaki akotonga ba nzela na mboka na biso regardez-moi comment les choses commencent bango na kati na parlement bango ba discuter ba kotonga ba balabala wana lobi tango bana ba Uganda ba koya ko yebisa biso ke biso totongaka ba balabala oyo ba koko na biso batongaka balabala oyo mboka na biso etizaka ba kotonga ba balabala oyo ça veut dire ke mboka oyo toyoka naka ke toko utiliser mboka oyo pendant 150 tokoloba nini tokoloba eloko de biso ba kongole to ebite eloko nini di les alite tokofana kana kiti babo nous voulons que on nous éclaircisse sur cette histoire Uganda ko lobaka ka boite ko tonga ka balabala na mboka na biso pito to fandi c'est comme si c'est du normal na parlement na biso to yebite soki ba makambo yo to yebite soki ba discutaki ye Museveni discutaki makambo na nani alisaki na Kabila discutaki ngona Félix discutaki ngona nani il a discuté cette affaire avec nini pour pas qu'il ne kozwa décision wana na parlement na bango regardez-nous ça là wana biso pe kaka to fandi nye makambu oyo ya boye nyoso oyo nécessaire les choses là que on doit débattre il faut pas débattre kayango na nani na ensemble makambu ya mboka les choses sérieuses qui doivent être débattues to gérer nano oyo Rubero nano boye nano kala mingi te masolo oyo ya ba rwandophone na kati armée il faut ezonga na parlement ba masolo ya ba rwandophone na kati armée il faut songa na parlement oui parce que moni masolo ya ba rwandophone oyo ezate kaka Ruberwa ba memi yeboye bazongisi yeboye non nous devons regarder cette histoire deep oui malheureusement tozaka na muhindo onde to ana muhindo kaka na Eva Bazaiba kuna na parlement bon na mone ba tata mususu pe bazawa na ba défendre qui quand même bien. Mais lorsque nous avons les gens comme les Geneviève Ngosi, soki Nkosi, Geneviève soki pe, yena Rubero basalaka bolingo to yebite. Parce que Geneviève a biso ba langage ya, la haine. Yoka député national. Geneviève wana pe ipara azaka leçon pété. Nasina yoko basangone ebele mama wana, azaka sérieuse te. Il faut ezala ameka Rubero asala ye modèle oba Rwanda basalaka ruganga Geneviève wana po modèle Geneviève ayekozwa défense ya Rubero na comprendre ki yango te abati le soutien masolo ya N alobi N na parlement azokoloba masolo ya N c'est la haine mama mo munene boye na kati ya parlement biloko ndenge wana biso toyoka yango kaka awa na nani babenga ngo nini na Facebook ba phrase ya ba enena ba je ne sais pas ba nini to ka ngo ka na ba Facebook au parlement tu es allé dire les choses comme ça
que c'est la haine. Ozo confirmer ngona parlement que c'est la haine. Oyo ba Rwanda baza batu baza na mayele ya satana. Ba kozwa kaka mwa parti moko ya na muke, ba ke kolakisa ba bi oui oui, même les députés reconnaissent qu'il y a la haine contre nous. Geneviève. Lisolo na ya chambre na Rubero parce que ba Rwandais, il y a pas plus facile comme Rwandais. Boyoki, ba Rwandais baza batu baza ba immoral. Ya kosakana te sexuellement parlant. Ok, les Rwandais, ce sont les gens immoraux. Pour et pas une bango, sexe, c'est comme du bonjour. Rwandais, de toute façon, dans la culture rwandaise, vous qui ne connaissez pas beaucoup de choses, hein, il faut tout à kabino. Yango na sabino que oko bunana mututi soko ebiete. Dans la culture rwandaise, l'infidélité ne veut rien dire. Ok? Parce que l'infidélité, d'abord là-bas dans la culture rwandaise, c'est quelque chose qui est très encourageant. Si vous partez au Rwanda aujourd'hui, Burkina Faso communauté rwandais, divorce est alakati. Au Rwanda là-bas, le divorce n'existe pas. OK? Rwandais divorce parce que l'infidélité ce n'est pas un problème. Vous pouvez être dans un mariage, mutunamtoko ko se servir na libana nenga lingi. Bango babenga ngo helping yourself. We are just helping each other. Donc tozaka kakosali sana. Omona nalala kana mutu wana tozaka kakosali sana. J'avais une copine Munyarwanda. Azako la na mibali mususu mibali na yo alala kana bango na yebi ki alala kana ba mibali wana ba mibali ya batu mususu batata mibali ya batu mususu alala kana bango mais soki to mona ni tokutani na ye na batu abalala na kana ye batu wana alala kana bango babandi ko linko etu na yo kamaradi na yo masa comme nani masawa she's from Congo omona babandi ko lobena makamuna matoi omona yepe ermoko a tourner à levisinga binanga kamaradi nanga oyo kanyamura aza intéressé na yo ngana bina abo na fandi omona na fandi nye tangu mutu wana ko kene ngala bisina bina mais est-ce que toi tu n'écoutes ça ce n'est pas le monsieur dont tu couches avec Abia is not serious, we are just helping one another. Abia za sérieux te bazaka ko sali sana vous vous rendez compte? Donc kuna pas na bango oh jalousie moi ça mnyarwana saka jalouse te oh zola na mobali na ye oh azola na mobali na yo yo omoni yango grave obandiko lela obandiko sala ba crise ce n'est rien chez eux, ce n'est rien bino nyoso bokola na mobali moko eza nango problème te it's not serious bango balobaka bi it's not serious, we are just helping one another eza nango sérieux te tozaka ko sali sana yena mutu wana donc bako sala na bango sexe eza nango problème te bazo sali sana. Donc si vous partez au Rwanda aujourd'hui, beaucoup takina ba Rwanda kuna bato ya divorce ezalaka nango te. Ba Rwanda babala nakati papa na mama bakokufa libela. Mutu tako boya muninga. Mais nakati ya mariage wana bafandi mutu na mutu ami yeda kalibanda. I'm just helping one myself out there. Muna mutami yeda kalibanda tata koko enko mi yede, mama koko enko mi yede. Mama pe akofa nakati ya libala na ye, aboti pe ba nebele nakati ya libala wana ya mubali wana te osana ngolo kote. Parce que boyebi histoire ya Janet Kagame. Boyebi ke Janet Kagame mwana ya misatu aza mwana ya Kagame te. Aza mwana ya ambassadeur na bango wana komele zaka susu nani. Histoire wana ezalaka awa ebimaka awa na ba internet batinyoso bayebaki o tata wana oyo soki oyo Kagame alingi lisusu même pas zonga epai na bango mikolo akima akoma réfugié tata moko boye abota na kati ya libota ya Kagame. Oui, c'est normal là-bas au Rwanda bino ba congolais ne bozo ablo nyoso sérieux au Rwanda là-bas c'est normal mutu nyonso akolala nena mutu nyonso okoki ne pas masa na ya Rwandais masa na Rwandais oza garçon. Ok, pas masana Rwandais, suko olala kuna, aibsu abina yo moni okolala, chambre okolala yango moko, but you know, tu n'as pas dormi seul, je vais envoyer ma sœur, elle va venir te garder company. I'll send my sister, she's gonna come and keep you company. Oui. Alors donc, oko sera lonely. Tu seras lonely dans la chambre, je vais envoyer ma sœur, elle va te garder company là-bas. Oui. Et pas la bango ça nango normal. Très très normal. Na culture na bango d'abord ba Nyarwanda bazalaka na bakombe ba famille te donc eza rare omona ba Rwanda bazana ba adopter kombe ya famille ozomona
Par exemple, Kagame, tozomona bane ba Kagame. Mais les Rwandais n'ont pas de noms de famille. Traditionnellement, culturellement, mwana nyonso ya Munyarwanda, famille, kombo ya famille ezalakati. Mwana nyonso ya Munyarwanda zalakolo mwa musekele kete. Obimi ba pesi kombo na yo moko, obimi nango na mokili yo moko. Okuta famille moko bazana kombo ya famille te, muda mutazaka na kombo na ye. Parce que au Rwanda, on ne croit pas qu'un enfant, on peut identifier un père. Au Rwanda, on connaît que les enfants appartiennent à une mère. Mais baki jamais kolo bakeba na papa. Ok? Donc, papa wana okope sa kombo ya bana wana te parce que boyebi te soki kombo ya bana na ye. Donc, au Rwanda, chaque enfant a son nom. Ce n'est pas dans leur tradition culture que bana bazaka na kombo ya famille. Non. Bana, ba Rwanda bazaka na kombo ya famille te. Exceptionnellement, bokokuta, ba moko peut-être bana kombo ya famille. Mais kombo ya famille na Rwanda ezalaka te. Mutu na mutu azala kwa bana nyoka. Mutu na mutu bimi, azan bimi ndenge na ye. Ok? Parce que masola sexe kuna eza très compliqué. Il n'y a pas de divorce là-bas. Ok? Le taux ya sida, ya HIV, na Rwanda, eza plus na kati ya ma mariage que n'importe où. Place mususu. C'est ça la vérité. Boke na osala ba Google, boke na otanga kama mususu, po bo apprendre batu mususu, batu bo osala mo face. Ça veut dire Rubero kuna na ensemble kuna. To éviter Ruberwa asala batu baruganga kuna po ba mama oyo ba komi ba sentimental oyo soki bazokolo ba mama Ruberwa mitema na komi kobeta bango duku Geneviève Alexis Bizaleli on dirait meka ruganga ya nani ya Rubero mama na yeko défendre Ruberwa ayiko tufika soti ba abandi kupesa soti ba moya ba N kebiso tozana N mama wana lisolo Geneviève soki Geneviève inkosi masolo na yo ya ndaku ya mbetu na Ruberwa bobo mbango kuna ok toza na kati ensemble ce n'est pas question ya haine toza ko défendre ce qui est juste ce qui est correct ok donc so on défendre likangu na yo ya Ruberwa kende ko défendre kuna parce que Ruberwa peto bien na basango ebele na batu mususu Ruberwa azaliwa na abotisa batu ebele mukolo mutoko ya oyebisa bino batu mususu kutu abotisa boko kamwa basi musu okanisa kutu bazaka serious ndoka babota na Rubero tala bana belebele wana ba nakati na ba député wana ba député surtout ba député ya Kivu ba député ya Kivu bana mususu na ba député musu ya Kivu wana so tali bango bilongi ya Rubero parce que basi ya Bukavu pe basi ya Kivu pe bazaka basi mususu pe ba moins sérieuse naza mutu ya kuna nazolo bananga ye etali bino etali ngaite oui ba mususu ebele ba moins sérieuse oui mona oyo ebisa bino mutu abota na Ruberwa boko kama bino batakivu bo continue bino surtout ba bino ba député soit disant Sud Kivu bozela mukona oyo ebisa bino mutu abota na Ruberwa boko yeba ndio to kopanza ba secret na bino bien donc tozo ko senga boui makambo ensemble ebandi boye ensemble ezwa ba responsabilité nango ok parce que président na bino azali incompétent ok président na bino azako bema biso kaka boye kaka nengo na tengu donc on ne peut pas faire confiance à Félix on n'a jamais fait confiance à Félix anyway ok donc nous sommes en train de demander na batu bazana ensemble soyez des hommes responsables nana wazo benga ngasiko Washington na wazo te na hivi mutu wana te soyez des hommes responsables peuple a voté bino po bokende ko défendre ye peuple a voté bino te bokende ko fandisaka bo fandisaka kaka ba derrière na bino na ba ya ensemble pas du tout ok tala kutu moins sérieux ya ba député congolais ndenge zali vous savez nalandaki tango ba interpellaki Ruberwa pour la première fois lorsqu'on a interpellé Ruberwa pour la première fois lorsque le député bazako ko yebisa ye makambo si vous regardez bien la première fois on avait interpellé Ruberwa vous regardez Ruberwa le monsieur écrivait il faisait que écrire moi-même je me demandais je dis mais il écrit quand même trop est-ce que azako yoka makambo bazako yebisa ye ou comment le monsieur faisait que écrire. Il faisait que écrire. Botala mbalo. Tant Robert Azako loba kuna. Tala ba député nyonso. Il y a personne qui écrit les notes. Tala manki ya. Tala ba congolais. Personne. Ba député na nyonso ba fanda gora bazako yoka na bango kaka. Congolais azana légèreté moko ya musala na comprendre kate. Donc personne n'écrivait même des notes. Personne. Donc nyonso oyo Ruberwa koloba soki eleki wuwa donc mututa kokoma po aya
azwa ataka mwa point moko boye aya kosala ngo analyse akende nango a réfléchir na nouveau alobaki boye ndenge nini pourquoi est-ce qu'il a dit ça et tout non bango bafana kina bango ndire baota théâtre de chez nous congolais aza na culture te ya kokoma ya kokapte ya koyeba kosala analyse ya makambo akomaki tangu mutu wana kolobaki yango alobaki yango na sens nini et tout rien du tout yango barwande baomonela bino parce que baomona bino bato moko pamba bijingi bato moko ya pamba ya pambola namona kutu badepute mosusu balali baolakisa badepute kote mosusu boye bamosusu bana nsima na bango balali bapongi yo yoko décider makambo ya mboka député oyo yoko décider makambo ya mboka olali pongi na parlement makambo ya série ya bozo koleka na kati ya parlement olali donc to bodesika makambo ya mapa na pondu yango bolalaka na bino pongi mikolo nyonso parce que yango mpe bamapa yango mpe ezokita te parce que so makambo ya série boye ya rubero ezokobetama oza kolala pongi ebo soko makambo ya mapa na makambo ya kokitisa babiloko na marché donc olalaka nango mikolo nyonso non tolingi ba député à Malonga en tout cas tolingi ba député à Malonga Muindo tu nous as vraiment bien défendu papa osali malamu oui et puis tu avais osaki na matière tu avais les matières papa osé na matière Muindo next prochainement benganga na kopesa ba matière benganga pe na kopesa ba matière mususu parce que pour faire face à ces gens il faut avoir les matières so oza na matière te bato wana bako manipuler yo sima babeti yo kao debout tango remarqué boyo moni déjà aussi okoyaki déjà kao debout oui il faut des matières bato tokena ngo kaka boy OK donc ndezalaki coup de gueule na ngai ya lelo koyebisa ba mama fachi beton lo sako vous comprendre makamto bando loba siko vous comprendre vous avez quand même compris que makamto bando bisabino fachi ko sala le côté botika ya sala béton tala kaka fachi yemoko ya utiko ya yemoko il vous a dit il a confirmé donc au moni ke biso tena raison boya osenga biso ko pardon boloba amen boloba amen donc tembesili béton ekwei béton epanzani béton epasuki donc makambo fachi béton to ebite soki ko continuer te parce que fechu yemoko mukolo makambo lui-même le porteur de problèmes il vient de vous dire que moyen ça le loko ezate pour baninga bateye niembes OK c'est ce qu'on vous disait c'est seulement ça on voulait vous faire comprendre c'est seulement ça on voulait vous faire comprendre tous ces années oyo 2 ans et lesquels biso kaka boy fachi mo waye ko yebisa bino omondeke buki bino makolo bobuka ni makolo bamusu botika lona bosa teti bo sekalo kwa bato bakwei na vélo ko seka bato bakwei na vélo ba mama fachi beton na ba papa fachi beton bo pesi biso siko raison bo siko fachi tango ayeba ki na ye déjà ke aosala loko te nyembe seza dawana déjà donc biso bolinge biso to fanda to accompagner kaka alia bolinge to fanda to accompagner kaka fachi lia na yo to ebi kozo sa no loko te me lia na yo kaka non c'est ce qu'on essaie de vous dire c'est ce qu'on essaie de vous dire mbosiko bandi sous ba concertation to ça combien des années sous na gata ba concertation to ça sous 2 ans ba concertation bandi boye ba misa sous mbongo à l'état ba no fanza sous ba na ba hôtel ba loaka sous ba salle ba sala sous tout makambo wana nyonso tout ça siko dans tout ça peuple za wapi peuple azesikate parce que tant bosa ba concertation na bino na mbongo eza ko bima bato wana il faut ko liesa bango kolalisa bango na ba hôtel ba loaka bonga ba bazonga suna ba hôtel tous ces gens là les ba venturier wana ba kozonga suna ba hôtel ko lala ka bana batu ko sentaka bana batu musala kaka moko bo bakisa na Kinshasa na zalika prostitution et là mususu ezalate misala qui va gagner dans ça c'est vous seulement qui vont gagner dans ça peut-être ba prostituer pe ne ba ko mwa ngenge mikolo parce que prostitution pe ko matale susu parce que eloko muni bo sala kuna Kinshasa après so boke kuna bo sololi buzoba boke na kata bang après na boko na banganda bolie prostitution bana bata mike boye bolali bana ke ba mususu bo pesi ba wa maladie ba mususu ba pesi ba maladie ba mususu botie bango bazemi ba mususu bo kosi bango ki boko bala bango tout ça c'est tout ce qui sort dans ces histoires là il y a ba concertation rien d'autre ne sort dans ça. Qu'est-ce qui va sortir dans ça?
bokoyoka na bongo mutu na mutu bopesi na no poste baposte mais ata bapesi bino poste toloba au fait ntango bapesa bino baposte bapesi bino poste est ce que wana nde ekodésoudre ensemble wana nde ekodésoudre nani gouvernement wana nde qu'est-ce qui va changer parce que FCC eza na pouvoir nyonso qu'est-ce qui va changer rien ne va changer dans les institutions eloko nini ekochange na kati ya bainstitution eloko te eloko kaka ekochange ezali ke Félix sikoyo akozwa bapartenaire ya sika bazoba bijingijingi oyo bakoya sikoyo koakompagne ye lisusu soit disant na 2023 c'est tout ce qu'il est en train de chercher les gens qui vont venir akopesa bino mwa baposte bosepeli aisino tosala su coalition tokende 2023 ensemble comme ça tokweyisa bato oyo parce que oyo nyonso ti 2023 il y a rien qui va se passer rien bokende ofanda wana soit disant akosa bino pousse bato oyo eloko moko te kosalama Kabila n'est pas prêt à lâcher eloko moko te Kabila kotikela bino Kabila kotikela bino eloko moko te parce que Kabila n'est pas si bête que ça Kabila yebi ke survie na ye ezali na kokanga pouvoir kote kuna oui bino kanisi ata Kabila yebi ke akanisi ke Félix nda azali sauveur na ye non il connaît que Félix azali wana azali mutu azali ko utiliser oui marionnette et tout mais ayebi ke eloko ezali ko sauver ezali ba institution na simbi justice gouvernement parlement nani ministère des affaires étrangères ba gouverneur lui il wana de pouvoir vous pouvez avoir tout ce que vous voulez moi je veux ça OK vous pensez que Kabila est prêt à vous donner ça Kabila n'est pas prêt à vous donner ça. Muto akokufa po avant Kabila à l'échelle kwana. Pourquoi? Parce que Kabila a requis jamais kolinga bozo ba institution. Ba institution wana nde ekofsala ke ceux qui a besoin na ba institution Kabila kokende ces pays. Il connaît. Vous pensez qu'il est prêt à aller à ces pays? Ceux qui besoin na justice, ceux qui besoin na biloko wana nyoso, besoin na gouvernement, parlement, tout ça. Bon bana ko voter ba loi ekosala contre ye, n'est-ce pas? Vous pensez il est prêt à lécher ça comme ça article la bino kakabo mais Chilombo ayeba ki makamwana nyonso depuis kala ayeba ki on depuis kala et lui il était OK avec il nous a dit il allait pas fouiner dans le passé parce que yazaki na on a dit la zakolia siko amoni ke problème est comme makasi siko parce que akosa ki ba congolais azosala siko ba congolais ba siko mi komona ke azoko sala na yeti. Et puis, de plus, je crois que Félix, alingia comme ambitieux. Parce que bango, ba partenaire, on a ba kiaza ki jingi. Ba kope se kaka 5 ans, alia abima kende. Mais, akomi na katikati, akomi kolobabi, peut-être nako sale loko, na tourner loko yo, na tourner loko, donc, akomi kozwama mayele. Kozwama mayele, aluga changer justice, pona, batia batu na bango wana, batu bako trichele bango ba élection. Siko Kabila akomi komona bien partenaire ngo akomi kozwa mwa mayele akomi koluka akangama na justice oyo nde ekoluka justice wana nde esalisaka Kabila po Kabila tricher ba élection justice wana nde esaka Kabila azala na ba institution ndenge azaki bazwi ba député ya lokuta ba placer biso ba place bazwi ba sénateur ya lokuta ba placer biso bango justice wana ti bangonde ba siko yo kanisi Kabila akolenga ko zongisa binango Chilombo o négocier ki mabe makasi siko place ozali na kati ba négociation na yo quelqu'un doit mourir entre yo na Kabila moko na bino efwa kufa mutu moko ta otikela muninga place wana ou okufi ou Kabila kufi siko il faut boyeba siko rapidité moko efwa boma moninga po mutu moko te azolinga yo Chilombo okomi koloko osimba justice yeba ke liwana we yango wana Kabila akobeta yo moko okodaye ou yo kufi ou Kabila kufi ou bien yo ye na babemba na katumbi na kata makambo ba yebite Kabila bomi moko na bango pour faire yo peur d'abord pour na ko lakisa OK na ko boma katumbi d'abord ou bien na ko boma bemba si mayo o apprendre leçon que toi aussi tu seras next c'est ça donc Chilombo sala makasi aussi sa deal yo ya Kabila au lieu tu seras un sacrifié de ta famille parce que babilo kona bosala kana ba famille na bakisi wana tu seras un sacrifié okendaki quand même olukele bango kwanga basi bazui ba millions tout ça aussi otikeli Denise Nyakero mbongo ebele oya kotikala nango veuve akokolisa na bana milele OK donc yo okozala sacrifié toi tu seras un sacrifié bakobeta yo masasi okufa ou bien okufa kana na ba façon ya façon toi tu vas mourir
po kabila nda kokufa te yo okukufa na yebi soki balion mibale bafandaka ensemble te l'un entre vous il faut akufa yo ou bien kabila et bokomi na place wana bokomi vraiment na place wana l'un doit mourir ok kabila soka bomio lelo rien ne va se passer chilombo quand ça te ke bakongole ba osa soulèvement populaire tokosala soulèvement populaire te t'inquiète pas bakabunda wana uzana bango soki bakabundi wana bakosala lelo côté kabila ko neutraliser bango très très vite armée ya bino te loko moko te ya bino tambwe mwamba ko s'imposer parce que soki yo kufi constitution eza claire que Félix Tshisekedi soki yo daye constitution eza claire yo kufi tambwe mwamba azui. C'est la constitution, elle est claire. Nous allons aller avec les règles constitutionnelles. Au cas de l'empêchement, au cas des malades, au cas de la mort, si le président ne peut pas assumer ses responsabilités, le président du Sénat est là. Tambwe Mwamba est là. Un véritable kabiliste. Hein? Bako simba eloko na bango chintoko. Bako kene ba organiser ba élection na bango chintoko. Yo si yo daye na yo. Hein? Batu na wana ba osani. Ba osani. Bakosani na Kinshasa batu bakosani Kinshasa ya batu nyonso kuna za bata Martin Fayulu bazali batu ya INC bazali batu ya yo IDPS bazali bokotele batu ya IDPS bakotelema kabila koyara ba armée nyonso bakotelema bango wana nana nga otelema mutute otelema bako maîtriser bino 2 jours eza ebele bako maîtriser bino kitoko biso angana kutu tukufana biso kalme tozotala bino maboko pembe biso bata maboko pembe tokosa eloko te tokotala bino na musika ndenge bozo kubunda na bakabila po kabila il est conscient ayebi ke lelo soka bomio kongole mususu ta oyo kotela yo Kongo mobimba ba nyonso ba ofana na bango nye ba otala ndenge okufi na deal na yo moko kabila bomaye o mona penza makambo kabila n'est pas bête il connaît kabila boma chilombo komona penda ndenge biso tokofana na biso nye parce que traître aza traître tokofana na biso nye okotia mutu na yo tambwe mwamba wana sima tozonga suba élection to bano bundisa bino oui c'est ça oui nani akotelemela yo Félix Tshisekedi mbujima ina kananga eloko nyeza kuna mbujima ina kananga na yesa bino toujours eloko ni leza na mbujima ina kananga eloko eza kuna eza te kaba mabele wana rouge tomona kana na ba érosion tala ba érosion ebele kuna na mbujima ina kananga ba érosion tout ça ndeza kuna elo nini eza kuna na mbujima ina kananga lelo ata mbujima ina kananga etelemi elo nini yosala makuna rien du tout ba telema ka ba place eza na ba industrie na esa bino seul 4 provinces na Congo wana soki etelemi nde communauté internationale na pays na biso ko banga seul 4 provinces Kinshasa et puis Kinshasa c'est tout le monde na olo bateo ndambu bata fachi batelemi batalamuka bafani na bango kutu babandi même ko salisa bata fachi baboma bino e babando salisa kutu bata kabila baboma bino parce tokomi na niveau ke soki banguna lelo bakoteli biso babandi ko boma biso bamusu bakoma obligé to kangina na maboko totala tokomi na niveau wana ndeska ba memi biso ti tokomi na niveau wana bakongole tokomi na place wana ke lelo penda lo boye soki kabila lobia boma fachi biso nyuso tokangana biso maboko totala parce que akende kolia ye moko akende kosa makamuna ye tali biso te tokomi na place wana donc 4 provinces kaka na Congo wana soki makambo ebebi soki toli makambo ebeba kotel msaka 4 provinces Kinshasa et lorsque je parle de Kinshasa je parle de tout le monde à Kinshasa toutes tendances confondues. Je parle de Bukavu et Goma. Bukavu et Goma, c'est une ville stratégique. Il y a la région des Grands Lacs. Ne vous inquiétez pas. Yo kasi ba ilapsu ba Monisco na ba fanda wana ponani. Ville stratégique, ba ville on ba ville moko très stratégique pour la déstabilisation en région des Grands Lacs. Parce que soki Bukavu kaka na Goma c'est déstabilisé. Donc vague wana nyonso donc Burundi azalaka wana azelaka Rwanda. OK? Tanzania azali wana atalaka Rwanda awa. Uganda ezali wana azotala Rwanda awa. Donc interahamwe wana nyonso ba hutu wana nyonso ba kima 250,000 hutu obazaka ba nyonso kata forêt ya Congo wana bazela kaka moi cheki boy donc kaka moi grande cheki kaka mukebwe ba nyonso ba bimi na ba interahamwe ba bimi parce que loso interahamwe bimi na zamba nana koyeba soki oyo Burundi nana koyeba oyo Rwanda nana koyeba muta koyeba donc ekozala kavuyo ya kosakana te donc déstabilisation ya région des Grands Lacs ekosala mamabe soki Bukavu na Goma eza déstabilisé yango na bomona ka MONUSCO linga kolongwa kuna te po MONUSCO ebiki ba ville wana eza ba ville stratégique pour la regarder sécurité ya région des Grands Lacs wana oui
Il s'agit que la ville, moi, mi balèze à la carte déstabilisée. Ah, mais non. C'est du désordre total dans cette région des Grands Lacs. Désordre total. Bah, génocide, quoi ça, makuna au saranate. Oui. Ville, moussousou, ezali stratégique, na Congo, ezali Katanga. Katanga, ndenge ezaki liboso, Katanga dans son entière. Parce que Katanga, est région économique. Oui. Les poumons du Congo, c'est du Katanga au Katanga. Ce Katanga, ça déstabilisé. Bah, cuivre. Bah, bloc, na nyon sora, mbongo, obima wapi. Qu'est-ce qu'il y a l'État, eko zinda. Hein? Bosi o fachi le loso ki baluba bete lisasi ata lisasi moko na Kabila. Mbujimai hotel melo ni eza na Mbujimai. Ba multinational bako ba olela eloko nini eza kuna. Ba obimisa nini kuna lelo. Eloko te? Nini eza kuna na Mbujimai lelo à part ba érosion na ba mabele ya jaune na ba mabele ya rouge. Eloko te? Donc bo hotel makuna boko sa makelele ninga bolingi parce que batu balingaka esika makelele ezali te eza lokola ba ville économique, ba ville ya stratégique, ba ville politique eza kuna Mbujimai te eloko te. Nini yango communauté transfert okimela noki kokene kuna na Mbujimai kananga eloko te. Donc bo hotel makuna bo telemi boye Kabila ke atinde bino batu kuna ba contrôler bino bazongi na bino na ndako makambo esili ba congolais nyonso mususu ba fandi sima Kabila bandiko oui parce que tambo mama mando yebisa biso eza munoko Kabila te. Tambo mama tango bando yebisa nini nous avons le contrôle c'est seulement des provinces dans 26 provinces. Tango ya minimiser bon alobi des provinces dans 26 provinces. Mundela calcula alobi combien de provinces? 26 provinces. Combien de provinces que on ne peut pas maîtriser des provinces? Ah, ce n'est rien. Bako kanama ko maîtriser ngo kala mingite. Qu'est-ce qui est là-bas comme nos intérêts pour Mundela sakanate? What is our interest there? Atuna kabongo. Quels sont nos intérêts là-bas? Là-bas, on n'a rien comme intérêt ces jours, hein. Toza ko ba compagnie na biso eza kuna te, toza ko exploiter loko moko te. Ah, leave it to Congolese people. Tikela ko ba Congolais bako gérer ngo bango moko. Mais so bobi Katanga. Ba minde ba katangi ba telemi ba tomoki na ba machete ya bango nyonso ba telemi awa. Oka Mundela lobi kitisa masolo kuna our interest ba intérêt na biso eza kuna. Kitisa bo kitsa moto onoki. Oui. Oui. Donc, bref, Fachi ake negosil sa makamuna ye abandaki na Kabila yemoko. Soki ya ko boma Kabila obi Kabila bomiye wana etali bango. Ça sera leur mariage bolingo na bango. Basi sango ne balingo sil sango ça ne nous regarde pas. Biso siko etika le biso parce que senga o elekele biso boy ozala kaka perdi kaka boy na buzo ba ka tozolo bakalo baka wa mikolo nyonso. Oui. On n'a rien à faire. Il n'y a pas la politique à faire. Tobandolo baka boy tozonga wuha biso na ba mama fachi beton na ba papa fachi beton. Batie totie. Mais mikolo biso nde totie parce que ba fandi bazongi na kata libulu parce que fachi moko alisi bango kia okokate. Makambo to bando biso depuis kala. Donc biso totika li kotoyo peuple. Toye bisa ba député baba na musala, hein, parce que ba député tout ce qui peut nous sauver maintenant eza musala ba député. Ba député baba na ko telemela ba Rwandais. Baba na ko telemela makambo na assemblée, OK? Assemblée banda ko sala nanu, ba député nanu baba na ko sala. To banda ko mona ke bazo sala. Hein? Makambo za ko salama. On amène des sujets qui sont complexes. Compliqués soi-disant qui ne sont même pas compliqués. Qu'on amène ces sujets-là au Parlement. Baba na kobeta moko da ça veut dire toza déjà ko kwesa déjà ba maseke toza ko kwesa ba maseke. Hein? Parce que là il y a rien à faire. Kabila na Tshisekedi bana kata ba bolingo na bango 5 ans le kelabso boy. Mais quand même au moins soki toki même ko travailler côté kuna ya ba parlement côté kuna baba na ko kwesa na ba maseke mususu ça sera une bonne chose, n'est-ce pas? C'est comme ça bandeko. Hein? Donc bino batu boy ba député peut-être tout ça la page. Hein? Pouvez ba député ba ça la page. Parce que biso neto comme ba député à peuple. Ba député ba ça la page et comme ba député et le peuple. Comme ça tozana page wana ba les députés et le peuple. Biso siko ba peuple neto bana ko yebisa ba député makambu na page wana. To bana okende kuna to bisi bango lisolo eza boye, likambo eza boye, tokene nango boye. Comme ça ba député ba ça na ba matière. O bana ko yeba ke oui population lingi boye, population sengi boye to skene boye na bango. Oui, parce que ba député bino ba to voter ba député wana. Les députés ils n'ont pas vos revendications. Parce que tant bakendaka kuna na ba cité est-ce que bo vota bango kuna bino bo banga ka bango mona ngolo ba nzambe. Boye se bango eloko moko te. Hein?
Député oya wana kosi bino bon on quoi déjà zanzambe kosi bino. But les gens qui peuvent donner les députés les idées c'est seulement nous la diaspora. Parce que c'est nous qui ont biso ne tozana to liaka na ba poche ba député té. Député soka ya pesi $2 boko ebise sur le côté. Yenda comme chef na bino. Mais biso le quoi to liaka le côté, to liaka pas député té, to liaka pas moutouté, nous avons notre travail, nous n'avons pas à lécher les culs des personnes. OK? Donc on a des initiatives, ba député ba fungo la page. Il y a ba député. Il y a ba député nyonso, les députés nationaux, ba député provincial, bo fungo la ba page. Comme ça na ba page wana, boko banda ko sala échange na peuple. To banda ko yebisa bino makambo nini fo bokenda ko lobaka kuna, bokenda ko défendre na parlement. N'est-ce pas? Bon, pour lelo nasuki awa, tozela dans les jours à venir, on va voir ce qui va se passer. Mais dans les jours à venir, bobo sani ke na yesa ki bino ke, il faut na ya ko solo na bino pona pesa bino ba histoire parce que moi je suis maintenant dans l'histoire hein, surtout histoire ya est kuna. Il faut to solo la histoire mingi. Pourquoi parce que na yesa bino déjà mutu ayebi histoire te akoki ko se défendre te. Mutu ayebi histoire ya mutu azana face na yete oki ko eba ko sala face na yete, n'est-ce pas? Donc ba congolais mikolo na ko pesa bino ba histoire. Moi ba histoire ndambu ya makambu ya este comme ça bozalaka au moins na matière. Boye ba qu'est-ce qui se passe? Soki bomoni bobolobi ya eza boy. Soki bomoni boy ezali boy. OK? Il faut na kopesa bino histoire. Donc dans les jours à venir, nous allons parler des guerres et de l'invasion de multiples invasions de Rwanda sur la terre qui est aujourd'hui le Congo. OK? Que vous soyez nzambe abakoko na biso a bénir bino botikala bofungola éclairer vos cerveaux, ayez le temps de faire des lectures botangaka bofanalaka ba théâtre de chez nous ba théâtre ya ba congolais de chez nous tout ça on connaît déjà makamni ba ba ça son ba théâtre on toyebite ba théâtre ba de chez nous on a toyebi. Lisez mes chers amis, il faut avoir la culture de lire hein, culture ya ko lire c'est très très important. On apprend beaucoup de choses dans la lecture. Hein? Il faut que le caca ba livre. Non, il faut beaucoup ça peut ba Google. Un dimanche, un samedi, au fandi boye, au sali ba Google, ya ba histoire, ya ba place ba fulani, ba culture fulani, au tangi ba histoire ancienne, ba bloka ngana e fungola kabino mayele. Kofana na bandaka batu, kotonga, koleka ba pondu, toke ibo, toke barbecue, tout ça, oui. À un certain âge, oui. Yanga na kipaka ba jeune fille. Ba jeune fille bana kata tana bango ya folie. Bison nous sommes passés par là. Ba âge ya folie, il y avait pas trop de responsabilités dans la tête. On va faire ce qu'on doit faire. Mais tant qu'on commune ba âge musoko surtout ba 35 ans. Ce qu'on a bah 35 ans, bah 34, 35. Hein, tu dois commencer maintenant à revenir dans l'esprit de yamo ba responsabilité mususu, hein? Oti na ba makambwana ba théâtre de chez nous mikolonyo so ba théâtre ya mikolonyo so kotalaka modero, kotalaka meti. Ça ne va pas dans la tête, OK? Ingeta. Bye.